za moi passe biso na Congo awa na façon yo sale la makambo surtout na ba yaya na biso o ba liboso ba yaya na biso a presse o ba liboso déjà c'est pas de connexion tout à presse organisation a ezo le kawa les problème donc na la série pour ça problème na biso quand la carte organisation oyo ya Eveline oyo akufi oyo na biso to na 12 groupes ya banani groupe yango il y a presse, il y a journaliste kaka. Ezala ya TV, ezala internet, il y a 12 groupes. Na kata 12 wana bango nyonso ba osenga ba coordination. Na kata ba groupe wana. Soko tozo yeba te. Ndeti ngabo na se retrouver na 6 groupes. 6. Donc na yo ka coordination, na yo ka coordination, na yo. Soko tozo yeba te ba coordination o eza nini. Toko sala ndenge nini. Tozo bon moko te, c'est ça le problème. Tous a bon côté donnant parce que quand on groupe ba lobela quand on groupe ba lobela quand on zala wapi quand on somo na peka moi quelqu'un batu bazaki ke batu qu'on a se retrouvé na 6 donc ça veut dire que na ngambu ya organisation eza déjà mabe eza pour ba vika te déjà nga kuna ko sepela voilà donc raisonnement na bango wana pour na ngai eza raisonnement ko eza terre à terre voilà. Ils ont fait terre. Ils ont un sens. Ils ont un sens. Ils ont dit que les banques du Cambodge. Les banques créent des ordres de Mogoboé. Oui, c'est comme Coloana. On a donné un coup de jamais la caméra. Caramba, on a foutu un bon peu et tu connais ça les matins. Et ils ont arrêté parce que les banques créent des désordres. Ils ont dit des ordres. Ah, bon, on va faire des ordres. Maman Denise Atindaki envoyé naie aya kotu na ezo senga nini pour bazwa en charge matin à Eveline Kamou Lopez. C'est-à-dire première dame, à cause en charge, ma camion c'est Dali à matin à Eveline Kamou Lopez. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Mais si on me met à pondo, on a moins la pondo. Ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apiba mbona ngapie ya on a préféré na sala ngafio Toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoy o kalisolo Mwana londe maman Gisnovit Ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso Yo muto bete ba tampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate Mwana Londres alobi solution ezwami Somba kaka Gisnovit Pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba Nzoto kokoma leke Poete muete Gou balapa Solution ezwami pona proposition nzoto na biso Kobanga te Yo muto sala 15 à 20 ans Tampo si la kate Mikusa na nzoto Makodia Mapalata Bokono nyoso oetali proposition nzoto na yo 19 et na solution Mwana Londres a na solution Kobuka te livraison nango eza partout dans le monde Kobuka te ondeko na ngai solution ezwami Bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bonjour, merci, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette émission. Mesdames et messieurs, je vous salue parce que je sais que vous êtes vraiment nombreux partout dans le monde entier en train de regarder nos émissions, en train de vous abonner sur une nouvelle tendance télévision. Merci infiniment à tous les abonnés. Merci infiniment à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Vraiment, je vous invite de venir vous abonner massivement sur une nouvelle tendance télévision parce que c'est une chaîne d'information. Nous vous informons à la seconde. Quand il y a une information, nous venons directement pour vous informer, pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Vraiment infiniment merci. Je vous invite de regarder cette émission du début à la fin parce que vous connaissez tous que nous, chroniqueurs, nous, journalistes, nous sommes en deuil.
Nous venons de perdre l'une des nôtres qui répond au nom de Evelyne Camo Lopez, une ancienne chroniqueuse de CBS Télévision, de Evelyne Camo Lopez TV YouTube. Evelyne Camo Lopez TV, on est à YouTube. Et puis localement à Kinshasa, elle présentait ses émissions sur CBS Télévision. Donc, sincère condoléances à la famille biologique qui a conçu Nabiso. Sincère condoléances à la famille à presse Mobimba. Les alabas anciens, les alabas nouveaux, les alabas mbiaka, na kati ya presse, vraiment tous a toujours unis. Tous allés coller l'ande konabiso, Evelyne Camo Lopez, parce que, et ça l'aura bien, tant ceux qui politiciens m'ont koufi, batuo ba panzara sango na mukili pour dire qu'un non politicien a koufi, et ça biso ba journaliste. Mouta théâtre, musicien, ceux qui a koufi, c'est toujours nous qui prenons le devant pour le panzara sango pour dire que non, cette personne est morte. Et lelo, biso moko to koufeli. Lelo biso bato to panzara sango pona koyebisa bino ke batu boye bakufeli biso moko to kufeli mutango pe ya musika te ke non esi atika ki déjà musala ngo ya presse esi afana ki na déjà na ndaku esi akoma ki déjà mukolo esi atika ki akoma ki na musala mususu te akufi na kati ya métier na ye eza lokola dimanche a présenter émission te donc dimanche prochain a représenter émission mais akomi dimanche prochain on a te akufi na katikata ndela Evelyne Camo Lopez. Les lobes te belé bakoya bakoloba bola munayo mendeti nga encore souvenir en rezani to soana na matanga Marie Misamou parce que c'est une personne qui parlait c'est une fille qui parlait trop ande koloba mingi na ba émission na ye ande koloba mingi atana ko sola bodon na supportera yango te na matanga sœur Marie Misamou to soana mais les lobes mutu moko ta ko courage ya koloba peut-être que non azala ki et comme ka Evelyne ozali malamu c'est vraiment déplorable. Et ça déplorable, journaliste à côté la moninga na journaliste kaka na kosala ba émission à koyemba te à kobeta balle te parce que footballeur te aza journaliste il faut panza sango il faut ça la large diffusion ya kolobake akufeli lelo tozali ko déplorer makambe belé na kati ya ba programme ya ndeko na biso Evelyne Camo Lopez ba journaliste ba chroniqueur nazanga mokote naboyi kozoma lo bebele bele nazanga mokote nazana concert moko Judith Ndombasi to meka mpe kosala ba analyse na ye ndenge nini biso bato mayele tozali kosala ba organisation poto lela moko ya biso ya tiki biso. Paul Ventoure de Bundes, je vous dédie cette émission, ça vous appartient. Paul Ventoure de Bundes, merci infiniment mon vieux. Judith Ndombasi, boni. Bien, Dona Condé. Mes condoléances. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na batina so ba soutenir biso na mama matanga parce que wa kufi azala moto daye bana ki bato bayeba ki da mama makasi na façon na ninga ndeko lobela parce que Evelyne azala munoko. Evelyne bato ngo swana naye et na moyo ngeza le côté pour Evelyne ya bongo. Azala ki bongo parce que ça souté. Evelyne azala ki soka linga loba ando banga ne ko loba ta loba naye. Ezala ya malamu ezala ya mabe ye isifi alobi na ya bimisango ando fana makanamte maté dans c'est ça. Donc tozo lela kaka façon même so lelele ezaka ka lokoya za himu da micro de façon même so pe yo lelele ezaka na micro tozo leleka na micro batu nyonso mokili mobimba bo soutenir biso te botika biso te na matanga ndeko na biso Evelyne botika biso te sur tous les plans spirituellement physiquement moralement botika biso te bo sunga biso na bandenge nyonso Judith Ndombasi étant que moi si ndenge nini bosali ko bongisa bolela ndeko na bino ya mwasi ya journaliste wa kufi mabongiso basali ko bongisa boza ko bongisa ndenge ni pour makambo eleka malamu. Merci beaucoup Dona Condé. Bon ko bongisa vraiment nga na part na bongisa na lo te parce que ndenge lobi ki nazana na timing te yo so la na Evelyne mais d'ailleurs no kutana na ba terrain loko aye na te visa do sa émission ya musique nga pe bisika nzaki na baraka télévision et pas honorable Serge Kayembe moi David nga pe ndo sala ba culture et forma ka musique donc no kutana ka moi mingi na terrain même si ba réunion moko boy ba bien simple boy beaucoup temps nzaki ka bonjour bonjour bonsoir bonsoir ou bien oyoki ka ndenga lo ba te ka bandane ko animer mwanda mboki ndenga lo ba oseki mais ko ça pena temps ya ko vanda ya ko solo en tout cas na tikala ko zwata na te sauf que ko kutana kaka na ba terrain na ba réunion bo mona ni kaka bonjour bonjour ndenge zala kaka en tout cas bisika wana pour organisation dona eza moi passe biso na Congo awa na façon yo salela makambo surtout na ba yaya na biso o ba liboso ba yaya na biso presse o ba liboso déjà c'est pas de connexion sous la presse organisation ezoleka wa eza un problème donc na série pour eza problème na biso quand na kati organisation oyo ya Evelyne oyo akufi oyo na biso to na 12 groupes 12
Groupe ya banani. Groupe yango ya ba presse ya ba journaliste kaka. Ya ba journaliste kaka. Ezala ya TV ezala internet ya 12 groupes. Na kata 12 wana bango nyonso ba osenga ba coordination. Na 4 ba groupe wana. Soko tozoyeba te. Ndeti ngabo na se retrouver na 6 groupes. 6. Donc na yoka coordination, na yoka coordination, na yoka. Soko tozoyeba te ba coordination ngo eza nini. Tokosala ndenge nini. Toza bon moko te, c'est ça le problème. Toza bon mon côté donnant parce que côté au groupe ba lobela côté au groupe ba lobela côté ko kozala wapi côté de so mo na peka moi quelqu'un ba to baza quelqu'un ba to na se retrouver na 6 donc ça veut dire que na ngambu ya organisation eza déjà mabe eza déjà mabe na ngambu ya organisation siko déjà tango eza déjà que non boza déjà na 12 groupes ya presse po bolela mutu moko oui boza na raison journaliste beaucoup fait li siko bo se retrouver que non kaka bino na ba journaliste bo sala musala moko. Mais bon, se retrouver dans 12 groupes. Mais je dis, okoye ba ndenge ni ke no groupe oyo nde bazo sala makambu ya solo, o ne bazo sala malamu oye ba ndenge ni. Moi ko doye bezate. Kana kata groupe da mususu na yo ka da groupe mususu de ba bebana ki déjà pour le makambu ya mbongo. Soit disant Abeda Chou après ça ki mbongo, il paraît que hier on a 10h, mais to comme 12h makambu yindi na kata groupe ngo donc fingana so to so ibate to kocha mutu wapi na to mo so groupe monsieur botami siko kasi ko neto so la bo kana to so no boya fana na kota na plateau ba groupe ba komeninga na tuni pe ba groupe abi siko biso to sala nini parce que ba groupe on a déjà 3 déjà ba groupe déjà et bebana donc pour le rôle biso ke dona organisation eza no mabe ba lukana ndenge ke biso to to sérieux to ba ke non awa eza sérieux awa eza sérieux to so yebate bango nyoso biso koto eza bien biso koto eza bien siko to ko sala nini to ko sala wapi organisation pour le moment et ça vraiment mabé ma case. Et ça vraiment mabé, moi je le dis à haute voix, je mets en garde. Bah mi proche Yveline Kamo Lopez, bon bandé ko sala naye, je vous connais pour ne pas citer les noms ko ça va publicité na bino. Moi je vous mets en garde. Que mo pandi sango balela kayeka na ko panda sango. Yango tozali ko panda sango. Makambo bino bokomi ko sala ya ko lobaka boye eza mabé. Sikoyo tango déjà bino boza na posa ba doit soutenir bino mais boza unité il y a 12 groupes le même personne mais 12 groupes boza unité ndenge nini siko bato bakoya kosunga siko bakoya kosunga na groupe nini na 40e groupe esika likamunde zana ko baya ko pesa mbongo na 40e groupe ezoyebana te bon est-ce que comme yo déjà ozo attend ko répondre na ma groupe est-ce que koki ko lobate ke nombo poto yeba ke non groupe wana eza ba groupe ya solo ya vérité bino nyonso 12 bosanga na boko ma groupe moko est-ce que boko sala yango. Bon, ngala lingela proposer bango parce que ba grand frère bazaki kuna kati pour citer ba kombo te ndengo lobby na meki pe ko tuna bango bi est-ce que ko sate ko sangisi ba groupe nyonso ko maka groupe moko te ba kino groupe ka moko yango ba baza apesi nga réponse abi non biso ba groupe monsieur eza ka ba journaliste te ba groupe monsieur eza ke ko sangana ka ba to nyonso ko bande ko linga Eveline ça veut dire que donc numéro mutu ka ko tomber na téléphone bi kaza muta TV to sala be mission ni ba numéro nyonso ba kotisi ce que tozo ebate ba ko sala nini babote ba misusu ezaka ka pona ko aider ngabi na meki ko mpe ko ebisa kulutu mo azaka ta ko boko kutoka ko sanga te abi moi ezate moi ezala te ndenge ni miso boza ba journaliste mais bo sanga na mo sala ka groupe moko bo le live ligne ko na bi moi ezala te ne se ba le biso ke moyen ezate to zala ka bongo mais yesu ko alobi ke na groupe ya za groupe wana et to banda sikabi wana sérieux zali zali ne sérieux zali abiso o chata moi $20 no okamwa et ko mata 60 na biso ko 60 na ndenge o tie $20 comme 60 na ndenge parce que mutazo so mbongo asa sérieux ana posta ko mbongo na biso wana teto ko tia do ya ko bakisa ce que l'homme mususu ngana tuna dona mbongo ngo ekokende wapi parce que famille ya Eveline basengi na presse mbongo te balobi na eloko te to ebite soki ko information eza vrai parce que to yoka ki déjà que ba autorité mususu babande da koleka na famille na alobi biso te ke lukambo so ngazo tuba mbongo nyoso ba sengela biso ba coordination na ba 12 groupe wana ekokende wapi nde mutuna na ngati siko na oyeba bisika mbongo wana ekende te. Merci beaucoup Judith Nombasi pour na ba éclaircissement, merci beaucoup na ba bolanda biso, merci peu na batu o pe ba kotika biso te bien que ba désordre des ali pour na ko toliande ko na biso Eveline Kamo Lopez, merci beaucoup na ba partenaire na biso, merci na ba fan na biso, merci na batu bazali toujours na ko réagir pour na ko lela Eveline Kamo Lopez, vraiment nous ne cesserons pas de vous remercier, nous vous remercions de nous laisser pas votre soutenir toujours biso. Et là comme sous Judith Nombasi les alliés comme ça la passe kaka biso ba journaliste dimanche na télévision moi-même je regardais je l'ai dit que non encore dans nos cités pas comme ya batouté
Nathalie, journaliste mibale, journaliste a présenté l'émission dimanche na Numérica Télévision. A bengisi moninga na ye confrère, babandi koloba que na matanga wana ekozala comme bato basala ba émission à YouTube. Basala ba vie ne pesa bango mbongo. Alors, bango ba journaliste na ba lobby que no bango nde bazali na organisation ya matanga ya Evelyne Kamou Lopez. Journaliste nyonso ya internet oya koya oya kolinga zo ba image ya matanga ya Evelyne. Il faut appeler Sambongo, il faut asomba image wana ya kosomba. Ce qu'on a habité, ba idée ya bandeko na yo wana, ezali pona kozwa mbongo comme ebele ou bien ezali ko semer des ordres sans le savoir. Donc na moni idée ya bandeko na nga wana ndongo bipo na cité comme na habité so makaniso na bazongo wana. Na habité. Yo ke ko bana journaliste ya internet afuta mbongo, so tapesa mbongo. So po mbongo wana bango basana ngo nini de 1. De deux, il y a des journalistes ya internet bafuta mbongo par rapport ya nini. Ndesi siko ngabo na sala na chaîne ya Congo awa. Na sala na YouTube na futa mbongo na continue. Ils ont sensité. Au moins ils ont créé. Comment on fait ça bio futa mbongo futa pas nani. Pas nani. Ils ont créé des autres mbongo. Pe mbongo basa na ngo nini ya to so boteka image. Pe mbongo basa na ngo nini. Ils ont sensité. Evelyne azaki na TV, azaki pe na YouTube. Azaki pe na YouTube. Donc so bande ko YouTube ba olela Evelyne ba ko lela na ndenge ke azaya na bango, azandeko na bango ba olela ezali kambo yo pesa mbongo te. Côté ka image za problème, za problème ke ndeko na biso akufi. Il faut to zala wana na ndenge biso to ko lela na ndenge musala na biso e sale maka. Donc ezali kambo kutu yo pesa mbongo. Na biso ko raisonnement na e uti bango pe e banono ndenge ni bazo raisonnement. Na mbongo basa na noni. Basa na mbongo na nini? Basa na ngoni. Baby sabiso na mbongo ngo ayo mtozo eta la baby sabiso na mbongo ngo bango ba osenga bake ba journaliste ya YouTube ba pesa po basana ngo mais kasi ba lobi bino ba journaliste ya YouTube tema ba image wana bozo salela yango mbongo alors mbongo wana bokabula na bango bino bo biye bo pesi na mbongo ndambu sima nango bozu ba image donc so pesi image te so pesi mbongo te ozana droit ya kokende ko couvrir matanga ya Evelyne Kamou Lopez. Total na mkolo na so eza bon. Donc ce que so lobi bongo eza pona ko semer des ordres bien. Ya lobi total na mkolo on siko bato ba kota ba kezwa image ya lobaki bato ba ozwate. Bato ba lobaki to ozwate. Total na pona bi ke sale maté. Et ça les maté dona, ezala raté. Eza ko pesa biso ba vie to pesa biso ba vie. Wana ezali kam na bango biso kam to yo ko lela ndeko na biso. Ça veut dire que so ka etala ma monde, so etala partout et ko tala ma partout parce que azala ki pe muto atala ma partout. Azala ki pe muto mboko presque bato ba tunyo so baza ba mboka muso ba yeba ki Evelyne. Donc so ki to zu une match to tie, eza pe pona ko aider bato baza musique, ba ba ke no muto so to bande ko linga journaliste boy akufa. Eza ka premier pona ba vite. Eza pona ba vika te. Déjà nga kuna ko sepela. Voilà. Donc raisonnement na bango wana pona ngai, eza raisonnement ko ils ont terre à terre. Voilà. Ils ont vraiment terre à terre. Ils ont un sens. Ils ont un sens. Ils ont dit que les bango du Cambodge. De baliba créer des ordres moko boye. Ouais, ils ont c'est pour me coloana nga donner na kokota jamais la caméra ba kanga ba na foot bon pour étudier le salle matin. Et ils arrêtent parce que les baliba créer des désordres. Ils sont ligue des ordres. Ah, bon moi je dis bino bosali ba journaliste. Journaliste déjà zali mutu ya mayele. Mais sikoyo bozo créer ba désordre bino na bino pour bolela ndeko na bino. Koto boza na 12 groupes. Koto bino bino bosenga na bambongo pour pas couvrir ba événement ya bandeko na bino mais finalement ba tout ce qu'on va considérer bino pour pas ko lelisa bino ndenge nini il y a un des problèmes bato ba mona psoka nje tozana biso terre à terre nje organisation exate pourquoi parce que 12 groupes koto groupe ambongo siko ngana se retrouver na 6 so na ba groupe ngo so basenga ka bambongo ba cotisation ka ba cotisation va $20 matanga $20 $10 polo bona botozo ba $20 ba yibisi biso fete ke na e ke sala musala nini fait parce que na ambongo to senga eza pona jusque là tisiko famille lobina ne loko te papa makambo so tozo bato bango ba osenga biso e ko sala mandenge nini ezambongo ya nini par rapport à quoi to éviter na profiter na occasion oyo pona pe éclaircissement na bagnon so bazolanda biso obozana pour ça ko soutenir matanga Evelyne Kamou Lopez boye les lots tozali mercredi c'était hier mardi c'était hier lundi notre confrère Ken Piana ayaki na délégation ya maman première dame de la République démocratique du Congo na famille Evelyne Kamou Lopez. Maman Denise atindaki envoyé na ye aya kotu na ezo senga nini pour bazwa en charge matanga Evelyne Kamou Lopez. C'est-à-dire première dame à cause en charge makamunyo c'est-à-dire ya matanga Evelyne Kamou Lopez. Donc mutu moko te yebisa bino ke no bango nde bazwi charge ya cercueil. Bango nde bazwi charge ya salle, bango nde bazwi charge ya bain de consolation, bango nde bazwi charge ya ba bus. Mutu moko te aya na ba influence on a pona obimisa bino mbongo. Alors ceux qui yo moko za na bonne volonté
ya ko contribuer na matanga ya mutu oyo yeba ke Evelyne Kamo Lopez sala yango d'une manière oyo moko yebi oza conscient que na otina mbongo po basala boye na otina mbongo soit que directement na famille et que directement na mwana oyo atiki que directement na maman na et que directement na boye mais batu ba sabino que na biso presse to ça ba badge biso presse to ça lisa ba polo ba nini c'est faux archi faux ba tout mon côté ba pesi bango charge to bi que na maman olive pas ko contribuer donc ba tout mon côté ba pesi bango charge ya ko département ya ko en charge département mo bo ya ba organisation matanga Evelyne Kamo Lopez donc je mets en garde Batunion Sova soit disant proche naie au ba commis ko créer des ordres sans le savoir. Donc pardon que tu n'as pas été au TNF qui tellement le monde ndeti Evelyne na kufi bo ba proche on ba bimitala. Oh même biso to yeba kike banda ko solo la te bazala na rando. Basundola ki e panda koma ki na maladie mais lelo e komika nga proche nga nazalaki nga nasalaki bo na ba oku to yeba ke simba kana yete lelo ba komi ba proche donc ezaka rapace parce que tozwaka kaka bolamu ya mosusu kobimisa bolamu ya mosusu soki lelo akufi so soki tokoma welelaka azalaki mais pourquoi obele comme ça na nga pasi ya dona tango obi azalaki na mama mikolo azalaki malade mais totikala komona te ba groupe esalama tokendeke to bakina ndeko na biso azobela nini tokende kota esalama te mais esalamaka so moto akufi eloko wana eza bien te photo tike loko photo banana ko ba groupe ezo créer au point ba cogestion ngala ko sepela e créer makaton to ndeto za na boye tango za na problème malade ko tu nzoto tili kambo na nzoto baba ni nanu ko landela yo nanu tango za na bomoi ti yo mo ka so ko kende ko kufa ba ke te bande ko na nga penza balandelenga mais ko landa ka so muta kufi ba groupe 2012 en tout cas tu es koto éveiller conscience na bino batu bozo bo soutenir biso pour na matanga Evelyne Kamo Lopez to comme na soukezaki juste ka pour na commettre un peu les points sur le i juste ndoma sinabité c'est au cause na dernier mot par rapport à moi muki otolobi wana soko lo beso ko pisa sumo éclaircissement précision mususu et puis to ici. Merci beaucoup Dona na royamba ngai elo na ko baka ya suka na osenga na bakulutu na biso o ba ozwa déjà ba moyen osala ba groupe na osenga ba groupe na yon groupe ngozaka ba kulutu baso bien na ba massa na ba petit massa be mususu ba petit ba sa ba parce que le monde ke ba ngai ndem na banja ngotala ba moni ya moka bana mo TV kala koto moko ya moko koto ya mo koto bon presque ba kabwani. Moi je te dis que ce sont des aventuriers d'ailleurs quand on senga oui basangana ceux qui za pona groupe ceux qui pona opesa mbongo na préféré to mona ka groupe moko to bi ke groupe moko oyo to moni intel ça veut dire que so le to moni clarté to rolanda intel mais ba groupe oyo to moni 12 to zo ba te to jamu tu wapi wana penza ezala groupe ya WhatsApp ya ba journaliste pona olele Evelyne Kamo Lopez wana eza ma passe atuka koto wana babongisa bon eza nango pe mabete oko chape $10 na tous les 10 pour noter ça $120 oye bandeni ana tie komi eloko eza likambo ya ochaka te likambo eza ke to yeba ekokende wapi ekosala pe nini yango wana nde souci ya ko cha $20 ko cha $30 ko cha $50 eza ngo problème te voilà eza problème te mais to dira to yeba obi esala mabe o chembo pona likambo moko nzo ne mutu mutu azwa nga lié na me masanga na abimela na chéri ne baki ba renye na bango soit pena esprit sa mutema mais ce côté là pona likambo ko moni pe ki note likambo plutôt cheli mbongo yango esalami osilika pourquoi dona osilika pourquoi pona ngai lo na osenga kaka organisation ya malamu na motema ya malamu ezala tolela ndeko na biso na kimia parce que auto ça les eloko asuka parce que to tikala ko mona kaye lisusu te to mona kana ba image wa tuna kimia o Evelyne na lelo o mama lopango lelo lobini e kozalaka lisusu te donc to sala makambu na ndenga bien to sala ngo bien po ezala pe bien. Merci beaucoup na batonyo so oyo ba olanda émission oyo to fingi mutu te mais to zolobelaka likambo biso to moni donc le quoi tozawana pona ko loba to loba pe kaka parce que musolo pe ka yo lobelaka yango to ba comédie ba kufa to loba donc biso pe tanga kufi to loba kaka donc musala biso ka yango o mone suyo o limbi so mone o limbi so to l'équipe o loba biso pe to na minoko zongisa. C'est la fin de notre entretien, mesdames et messieurs. Merci pour l'attention à Bino, après qui pour la émission du début à la fin. Ils arrivent juste pour veiller conscience à Bino, qui est beau. Tout ça, Bino, sungabiso boy debiso poto le lande kona biso vraiment na lumemia nde balobaninga na lumemia c'est-à-dire na ordre na bolamu na ndenge nyo azaki mutu ya mayele journaliste aza mutu ya mayele. Merci na batu oyo nyoso balandi émission oyo pe merci na batu bakolanda yango sima mais bande kona biso ya presse conscience na biso zonga botika ba gauche droite wana
botika boy ba zigzag to yande kona biso malamu. Merci infiniment. Si vous avez aimé cette émission, ne cesserez pas de remercier l'équipe technique. Merci à toi. Gédéon Loao qui était derrière la caméra. Et pourquoi pas aussi dire merci à Jordan Panzou, Azalia qui n'a réalisé l'émission. Oyo, merci d'inviter Nanga. Judith Ndomasi, merci beaucoup d'assister à votre union. Merci infiniment à confrère et frère Alain Délé. Merci. Et abonnez-vous sur Nouvelle Tendance. Au revoir la prochaine. Donnons compte de la presse. Merci. Merci.